ingeta bokota la famille bokota awa ba dossier awa makambo sur makambo bandeko nanga affaire ka bakuduna bandeko nanga ba dossier ezobimaka somo ba dossier ya kilikili ba dossier penza ya kafu ba dossier ya somo na niveau moko pas possible la famille awa makambo eza ya kobeba awa makambo eza ya koyinda bandeko nanga kote mosusu esali pasi pe mawa pona papa na biso ministre na biso ya justice na kombo ya Papa Constant Mutamba bandeko nanga ezaka pasi pe mawa bino moko boyebika congolais to bandaka bien mais toti lisaka na biso ka mabe congolais la ka bongo ba effort o nyonso muto kotia na musala ba effort o nyonso muto kosala biso ba congolais bandeko nanga na suka tomona ka ba effort wana ezalaka mabe ekendaka mabe na yebaka te ezalaka nini na Congo na biso pasi pe mawa pona mboka na biso pasi pe mawa bandeko nanga pona bakonzi ya mboka toyebi ke bakonzi ya mboka baosala ba effort prenza ya makasi pour que Congo na biso ekende liboso pour que sécurité ezonga na Congo na biso mais oyo tokomi kofuta bakonzi ya mboka na biso bandeko nanga ekomi kosala ka pasi pe mawa ekomi kobangisa omona pe bakonzi mosusu bakozala na kobanga ya osala makambo ya osala ya minene ya obongisa Congo na biso pourquoi parce que bamoni ke ya muke kaka o tozomeka tala population ndenge ekomi kosala biso sikoyo soki tolingi tosala ya minene ekozala ndenge nini tokosukela wapi ba joyeux anniversaire nanu na bandeko nyonso o ba o célébrer anniversaire na bango lelo le nayebi ke ebele ya bato ba o célébrer anniversaire na bango kande tolobaka anniversaire ezalaka iloko ya ko célébrer pourquoi parce que ezana bato mosusu o tobotama na bango jour mboko bandeko nanga lelo oyo bazalaka lisusu na biso te soki ngana yo tozali soki lelo yo ozo célébrer anniversaire na yo nzambe asaleli yo grâce tongolu wana en tout cas ezalaka toujours ya motu ya en tant que mutu koya ko célébrer kokumisa pe nzambe na ndenge abateli yo na ndenge aza pona yo ezalaka toujours ya motu ya yango Etoilini Ines TV en tout cas toye na équipe nanga mobimba pona ko souhaiter batu o ba o célébrer anniversaire na bango lelo ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya bien pe na cadre moko ya kitoko. Nos sincères condoléances na balandi nyonso ya Etoilini Ines TV ba o nyonso ba o célébrer ba o nyonso baza plutôt na matanga toyebi ke matanga tango yaka yebisaka mutu te ke no lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi matanga yaka na ndenge nango yango bandeko nanga Etoilini Ines TV na équipe na mobimba ba ye ko présenter ba sincères condoléances na ba famille oyo congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko agu na système moko bio na système moko kitoko la famille ba mapango ya koteka yango wana kande tolobaka toujours et encore sombela bana na yo lupango somba pe lupango pona yo moko ekozala malamu mingi ba mapango tooteka na $750 ya pamba tango tolobaka $750 ya pamba eza y compris na ba document na kati donc bosombi penza lupango je m'excuse na mikanda na kati eza teke na osombi lupango banda sikoyo moko kosala ba démarche banda yo moko sikoyo kotambola te
bandeko na ngai ezalaka toujours ya motuya ezalaka pe malamu kosombaka lupangu parce que patango osomba toyebaka lobi na biso te ozo préparer futur na yo ozo préparer pe futur ya bana na biso ezalaka bongo somba lupangu na ndenge moko ya bien pe na cadre moko ya kitoko penza mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo bande konanga toye lisusu bande konanga kandege tobeta masolo toye lisusu bande konanga na makambu ya ministre na biso ya justice toye na makambu ya bakuluna toye na badossier ya bakongole bande konanga ezaka pasi pe mawa na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya bien. La famille nini ezoleka pourquoi Étoile Inès TV lelo aye na 3 personnes awa. Bandeko nanga avana kota na mamo zindo ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpito pitu ya balisi bambote nanga kandenge zalaka na mama d'amour mama chérie mama Eugénie Zemanga na pesi bambote nanga na madame Judith Diampoviza la parisienne ya Tongo. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation di susu bande konanga kandenge zalaka Gavker a biso ba solution ya kafu Gavker a biso ba solution ya kili. Bande konanga la santé n'a pas de prix ce que omona ke na nzoto na yo ozoyo ka bien te c'est le moment bande konangai bobenga Gavker. Ozana problème ya hémorroïde interne to pe externe, ozana problème ya pota libumu oyesi la kate, obésité, AVC, sukali, tension bande konanga benga Gavker ba solution ya malamu pe ya kitoko ezali. Onyo se tali makambo ya mabota pona basi pona mibali en tout cas bobenga Gavker bande konangai Gavker azana ba solution ya makasi ezana ba mama na biso mosusu omona ba oyebisa yo ke non ba trompe na yo ezali susu moto te to ezana ba salite na kati benga Gavker asokola yo na ndenge moko ya gu na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Oyo etali kote ya ba papa, kibo papa ezo sala lisusu te, kibo papa ezo telema lisusu te, kibo mama komi ko ima, papa komi ka ya ba 1 minute, komi ya ba 30 secondes, na osenga na yo benga Gavker na système moko ya bien, na système moko ya kitoko. Oyo nyonso etali bana, obota mwana, monike mwana ti 10 ans, mwana zolo bakate, 5 ans mwana zolo bakate, en tout cas benga Gavker asunga yo na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Tokota na mamo zindo ya makambo na biso, tokota na mamo zindo ya sujet na biso ya lelo kandenge toobeta masolo concernant bakuluna. Na bandi ebele ya bato toomona ndenge ministre na biso ya justice
azosala musala na ye. Ka ndenge na expliquaki l'autre fois que musala ya ndenge tomona ministre na biso plutôt ya justice aosala eza te ke non eza décision oyo azwa ye moko. Ministre na biso ya justice azwa décision ye moko te. Décision wana ti lelo oyo babanda koboma bakuluna eza décision moko bandeko na ngai oyo ebandaki epai ya bakonzi ya mboka. Donc toza na président na kati, toza na ba ministre, toza na ba gouverneur, bango nyonso baza na kati. Yango eyaki kosala ke tango bayaki kovanda bazwi décision bango nyonso bandimi ke ndenge eza boye to banda bomaka bakuluna. Yango comme ye aza ministre ya justice, yango bapesaki ye part wana ya koloba keno yo continue na musala wana eza bongo. Lelo oyo tomoni bakongole ebele bakomi koloba keno eza décision ya ye moko ministre kaka papa na biso Constant Mutamba ye moko kaka nde azwaki décision wana te. Décision wana eza décision na ye ya ye moko te. De l'autre côté toye komona pe bandeko mosusu bakomi koloba keno ka ndenge ministre ya justice azobomaka bakuluna ye pe akokufaka kaka na machete. Ye pe akokufaka ka ndenge bakuluna bazwa kokufa. Bato ebele bakomi koloba bongo. La famille na oyeba te Kongo na biso tozala nanu bato. Tozala penza bato. Kaka biso moko bakongole awa tozalaki o bakuluna balekisi. Bakuluna bakomi kozangisa biso kimia. Place nyonso tokende bakuluna. Bakuluna bakomi koenlever bato. Bakuluna bakotaka na bandako bazoyibaka bazobomaka kaka biso. Tobandaki ko se plaindre Kongo na biso insécurité ya makasi. Mais lelo oyo kaka biso gouvernement na biso, l'état na biso, bakonzi ya mboka na biso bakomi kosala musala ka babiso oyo. Tokomi ko changer maloba. Tokomi koloba keno ka ndenge bazobomaka bango pe bakokufa ka ndenge bazobomaka bakuluna. Na oyeba te batika bakuluna ka ndenge bazosasa batu na Kinshasa kuna, ka ndenge bazosasaka batu na Congo kuna, ka ndenge bazosasaka batu na Bagoma kuna to eza ndenge nini bandeko nanga. Na oyeba te mosusu raisonnement ya bakongole bandeko nanga ezolekela biso. Toutaki komona awa video ya ndeko na biso moko oyo akotela bakuluna babandaki komenase mama moko bazwa biloko ya mama wana. Ye ndeko na biso ya mobali wana akotela mama wana. Boimonaki ndenge kuluna ebetaki ndeko na biso ya mobali wana. Bayaki kobuka ye na loboko. Tomonaki video wana biso nyonso. Na minute ndeko na biso ya mobali wana atika akozala lisusu na loboko te. Bien ki azozwa ba traitement, mais loboko c'est fini akotikala kozala na loboko lisusu te. Bakuluna wana basi bakati. Na yeba te sikoyo bino na susi na bino na makanisi na bino bozolinga kaka ndenge eza bakuluna ba continue kaka kosala buzoba o ba osala to eza ndenge nini bandeko nanga. Eza ka pasi. Pasi pe mawa na communauté na biso, pasi pe mawa na Congo na biso, pasi pe mawa bandeko nanga e osala kama makambo moko e osala pasi. Na ba pays mosusu oyo ka ndenge to mona ba osala bakuluna na Congo na biso na ba pays mosusu pe basala bango bongo. Eza teke ka na Congo ba pays développé o bo mona lelo insécurité komi ya makasi. Ezala kaka ba négligence makambo moko amike. Bakuluna babandi olebo zwa ba précaution bozozwa ka ba précaution te. Bozaka bokoti bango prison ke kuna nde ba okende koyekola. Kuna bakenda koyekola te. D'ailleurs soki muto akoti prison bandeko nanga ayaka na ba comportement moko ya mabe pe na bizaleli moko ya mabe ezala bongo. Alors yango yeko sala ke na ba pays au développé lelo o ya insécurité comme ya makasi. Pourquoi? Parce que bazalaka lisusu na tendance wana teke no ba bomaka batu o ba osala mabe ba otika ka bango yango bazobota maka du jour au jour. Insécurité et comme na makasi mosusu bo okoma na niveau moko moya bo maîtriser bango ekozala lisusu te pe ekotikala kozala lisusu te eza bongo. En tout cas moi ngana o encourager nanga décision o bakonzi ya mboka bazwi nazo encourager décision oyo penza ba ministre na biso bazwi ba président na biso bazwi eza penza bien pona bakuluna eza penza malamu bandeko nanga pona bakuluna na lobango ka bongo na système moko ya malamu. De l'autre côté bandeko nanga ka ndenge bo mona bino moko bandeko mosusu ba oloba kino yango ba obomaka bakuluna nyonso na ba o ba ibaki normalement il fallait ko boma bakuluna oyo ba iba nini ba bandai ko boma batu. La famille to zala nanu batu to solola
bakuluna kutu eza na bakuluna kaka na nini na procès kaka batuni kuluna oza na age nini kuluna zoloba keno na botama na 2000D bosi bomona makambo wana mwana 2000D 2024 to 2025 oyo aozala na 2 ans to 3 ans mais azoya na procès est-ce que si esalama etikala kosalama te sikoyo soki bakotisi bango na procès mpona kotuna kuluna oyo aboma na kuluna oyo ayiba oyo aboma nde bakoboma ye bino bokokanisa ke bakuluna bakondima kena nga na boma bakotikala kondima na bango te bakotikala kondima na bango te bango nyonso ekozala kaka keno nga nayibaka na nga na bomaka na nga batu te ekozala bongo alors oyo nyonso abengami kuluna eza kaka ya motuya kuluna nyonso baboma ye bandeko na nga trop c'est trop toza batu tosambelaka la famille toza batu toyebi nzambe toza batu tosambelaka biso nyonso mais s'il s'agit ya discipline ezalaka toujours ya motuya discipline esalema ezalaka toujours ya motuya discipline esalema mpona bakuluna oyo eza toujours ya motuya discipline esalema parce que bakuluna bandeko na nga bazolekisa babomi ebele ya bato kongo na biso lelo oyo tokomi kokunda bato se kokunda bakuluna eza na journaliste moko ka na 2024 si je ne m'abuse pas c'était au mois de novembre abimaki mosala journaliste ya RTNC mutuka ezwaki soki problème soki nini ye abando représenter journal à 23h tango asilisi kaka ndenge ezalaka mutuka eza te alobi anazwa kaka nini moto nazonga ndako kana kozwa moto akutanaki na bakuluna babeta ye na niveau moko pas possible na motard na ye bango nyonso mibale motard kutu akufaki ka sur place ye baye komema ye na hôpital na tongo ya ba 5 heures akufaki na bandi ebela bato tolanda journal ya ndeko na biso journaliste ola oyo akufaki bakuluna oyo makambo ebele bazosala baobomaka ebele ya bato ya de ces personnes oyo toyebi na bamosusu congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial mpona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka yango bapaya te congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa mpona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu eza na batu mosusu oyo toyebi ke bakuluna baboma eza na batu mosusu oyo biso totikala koyeba te me bakuluna baboma bakuluna basala makambo ebele na Congo na biso alors eza moment nga mpenza nazo encourager bakontinue nango ka bongo prière na nga mpe kosenga na peuple congolais eza ke to soutenir gouvernement na biso to soutenir bakonzi ya mboka parce que soki nalobi ke to soutenir kaka papa na biso Constant Mutamba wana tokolobaka ke no décision wana euta epa na ye mais décision euta epa ya bakonzi ya mboka bango nyonso bavandaki en tout cas to soutenir bakonzi ya mboka na biso toyebi ke décision oyo bazwaki eza décision ya moke te eza décision moko eza ya monene eza décision moko ezo kende ntina motema alors nzambe alola asunga bango Kongo na biso kimi ezonga sécurité ezonga wana mpenza nde prière na biso tolingi na Kongo na biso ka ndenge towanda osala ti 22h oza na yo na nzela ozotambola sans problème